parce que nos cieux sont ténébreux et qu'ici on n'a pas la mer. Dans nos regards qu'on se perd. Alors, bonjour. Dès que ma mère est là, sabino qui est bana bobina ba maman bobina ba papa. Et Michel a bien le bandi. Préparons-nous pour le mariage ensemble selon ma mère Nitu. Na pesi bino ba mbote belé, na pesi bino ba merci belé, na pesi pe ba merci belé na bato ba kanisa kinga jour anniversaire nanga le 28 novembre kolonga na botama ba benga kinga ba pesi nga bisous de loin de près en tout cas na pesi bino merci parce que vous pensez que ngai de bon bino. Na pesi bino ba merci belé parce que bozo attendre na bino ya côté na Michel Oza préparons-nous pour le mariage. Na ba ke Michel oh na sala ngo pour na ngate. Michel na sala pour na biso ba te pour na communauté na biso pour to ça nini tout on doit tous apprendre moi quelque chose parce que on apprend tous les jours, même la nature nous éduque aussi. Et on a pu se dire merci pour nous surtout n'engé bo se pela na émission n'engé botalaka bo continuer ka otata la bon pour ça ka plaisir tant bozotala tant bo benganga bozo bisanga bing sa mutu bo mo ke batango ba yaka kaka yango na pesi bino merci pour la monelo na ko pesa notre absolument merci pour isa sengo mingi pour nanga lelo nazaba invité mibale na gauche nanga na sana ya mobali na droite na za moi c'est maintenant tu vendre ma bé fait que penser mobile vendre côté moi ça vendre côté pour ba à droite bon tu sais ma bé non ça va déjà ça va hein ouais pour bateau être la biso pas au monde à droite ba mon à droite hein ah bateau bateau sur mon voilà ba mon à droite ba mon à gauche ni makambo hein bon comprendre na za coéquipier na ngaka na bengaki donc il bo mona ba gauche droite te so mo ka bon on pense ka mameli ni tuna ba coéquipier na ngaya Mr Siatul donc na bengsi sous Mr Siatul parce que bolinga ke mingi na yebi ke bo sepelaka mingi azalaka one man chose à comédien mazaka comédien te azalaka éducateur ndenga na ngam na lobiango hein ndeka na ba ke moi ça papa mba maman Amazon aza mère de la nation ndenge pe lo na bisibino ke Mr Siatul aza comédien te maza éducateur na senga na cameraman na bisona senga na Francis de ngangwe te so ba ko braquer caméra pa Mr Siatul apesa bino mbote Mr Siatul mbote na balani nous ya préparons-nous pour le mariage mbote le sous na beter note nyos ba mesana kolanda biso j'espère que le logo sekate abate les camerounais photo tonda nzambe tozana mosali na nzambe pemene na biso ezangolu na émission bozana mosali na nzambe dans toutes choses to rendre grâce na Dieu le tout puissant voilà bon moi quand dans nga maloba te Michel nanga yesko a présenter mon père mais na ndimi ka poza ko équiper nanga na tiki kaka ah na droite nanga naza na mama Rosa Kiangata o azali évangéliste azali madame Kiangata Rosa obino boyebina ko loba susute ke bo so botaka ilumine bo mona ka bobia ye wana ka poza ra ye mo commence Kiangata mama Rosa aza évangéliste na sengi na Francis a braqué caméra na so pa na bonjour mama Rosa bonjour maman Elianitu on peut ça bato bataka monsieur pour le mariage mbote na pesi no mbote na kombo na Yesu na sepesu kozonga solo na plateau oyo pour na préparer pour le mariage les émissions mo sepesanga mingi tant na mona ba conseil ezo pesanga bato beaucoup de gens bazo mona bazo benga ezo ça esengo mingi to kanga pe na sepeli na biso merci vraiment merci na papa qui ngata ninga tike do so batang ninga ndimi so ba na émission en tout cas papa moso ba boya ke o mona ngata lo ki était mameli un peu ko benga bengo bo ndele mais ya tike to kana merci les to za masolo mingi ya kosolo na bino ya ko solo la vraiment tout solo parce que na mokili lelo na 2014 to za photo solo la kama ko solo les ebele po ba AVC zo kanga bato o mona ka bo mutala ki ala muki akufi mutu akola la muki teme mutu akoza la kaka abeli akei makamu mingi o mona ke na sima ya mutu soka sa akufi makamu ko mobima lelo to zo sala kambo ko etali testament mama Rosa Mr Siatul to zo sala kambo ko etali testament merci maman Eliane pour la malba opesinga testament ezali kombo ya mondele ezali papier oyo basalaka soki moto azali susute nde bakoyi kobimisa ngo po bayeba makanisi na ye
makanisi na ye oyo atiki na papier wana yango babengaka testament. Donc batangaka yango te soki moto aza nanu na bomoi, fo kaka moto azala lisusu te nde bakoki kotanga papier wana babengaka testament. Biloko atiki makanisi nini azalaki nango yango babengaka testament. Mais mpona biso bakongole nayebi te elekaka penza ndenge moko te na bamindele ndenge basala testament yango. Biso komona testament toyokaka yango mingi, komona testament batouche yango, testament bafalsifie, testament ekomi nano moto akufi te si batangi yango. Or ke ndenge basala testament na mondele ezali fo moto azala te nde batanga yango, ye pa akoki kotanga yango te, fo batangela ye yango. Alors ekendaka pa banoteur bazali bato oyo leta atia mpona kotala makambo etali testament. Mais biso bakongole lokola tolingaka kobongola makambo tozwa testament tokomisi yango eloko moko ya liseki, eloko moko ya pamba, bakotanga yango ntango mowe yazali, bamosusu bakodute nango, mosusu mowe ye te moto asali yango, mosusu bandeko nde moto basali yango, mosusu mowe aza na incapacité ya kokoma, mais bakomela ye babomba yango ntango akufi babimisi yango mpo baza na intérêt moko na kati wana. Omoni biso bakongole ndenge tobongolaka likambo yango wana mameliani. Mama Rosa, oyoki ndenge papa biso mystère surtout alobi alikambo tali testament maloba nini okobakisa na makambo pa mystère surtout alobi apona kotuna bino mituma. Mais na koti na idée ya vie Satul par rapport à testament ezali idée ya mutu tant aza na vie et puis eza lokola aza le soutien atiki consigne moko oyo bato batika kosalela. C'est-à-dire que ba idée na ye a combien on a papier, ayebi que un jour na ozala te batika la ko marcher na même penser na ye ne mutetika na kati ya papier au fait. Pour penser au fait continuité na ye ata zate et continuer pour respecter ba idée oyo ya komi na kati ya papier. Mais eloko tozo constater quand de papa autour ba sikoyo testament et pas na biso ba tumwindu na peut-être que ba ekolo mususu à part ba français de bazo respecter yango avec que testament mutu se préparer tant azo sur la vie. Bon na biso bato neti ba congolais nazo ko pesa exemple moke na ko kenonza parfois botingai papa na va ko fazer na di mal à usala testament. Azo ki tant pour ça testament parce que ça ko banga. Pour na ye soka sali testament bana ne ba panzani. Soka sali testament e ko sala ba dégâts. Entre-temps, est-ce que le comment on pour la préserver que double cotaté. Bah ça le testament pour moto surtout respecter parole ya moei. Et l'autre sauva biso ezali pe kaka testament. Ce qui testament le sama qui tembele le ba dégâts peso sama la kata ma famille et moto na moto temps ceux qui parlent na ye trouble les alakité. OK. Monsieur Siatoul, est-ce que moto soka sali testament ndenge par exemple ndenge ozaboye na comme cet exemple na comme non ne comme meka kutute ngabu kufa na lelo te lukani ngo mesana ngo monela mambweni monela mambweni ngabu to comme meka te. Est-ce que mon bali ce qui a kofi a sali testament, est-ce que c'est obligatoire famille na yiba contester testament wana? Maman Eliane, merci pour mon tour na yo ezaka ka mobali te mutu soki ya kofi testament photo e ba ngo bien biso ba congolais ezape na mwasi pe azana pas si mingi ba sa testament te non pour to pesa ba ngo occasion te. Voilà pourquoi tozo bela mibali pour mingi mibali mutu ba sala par rapport ya basi biso na Congo to mona kaka mutu ambongo faza la mwana mobali. Hein? OK, mwana mwasi pe akoki kozala femme d'affaires azape na ba bien to na biloko. Testament ezaka teke ozala na bozwi ebele ezali ne kotika mo ndenge mama lobi ba penser na yo ba projet na yo na ordre lingo tika na sima okoza noka na niao mosaleli testament so na kufi niao na ngai bo pesa ye na mamoto kama lupango olebo pesa ye na mwana ngali boso ozoma donc o tiki maloba na yo testament linga ka te kozana mapango mebiso na Congo mutalingo tika ka testament soka zana ba mapango azana mituka soka zana mwampuku mwanya ou mwambwa e osala kutu nini ozana mwa soso na yo ozana bana soso mine mabata misato okosala ngo testament ke mabata na so na kufi bokali ngango
boke no pesa bango na mama yebo bato bazana posa kolia o ya maladi balia eza testament. Donc ndenge lobi na motuna na yoke mwana mobali soki akufi ezaka mwana mobali te mtasaka testament mwana mwasi pa ko sa testament oya biso na Kongo nde to bongolaka makambo to bongoli makambo na biso lelo oyo to na kopesa ndakisa ya kuluto na biso auto kotika biso emene ya Mobiala que son âme repose en paix. Nga na pesa ka ye faute pa ya zali na se ya mabele otuna nga pesa ka faute pa ni muta kufa na ye lobaka ba oyo na pesa ka emene ya faute pona nini comment yo zana bomoyi mutu nyonso bokosolola bombilanga testament yo bokutana na mama Rosa bombilanga testament moya bokutana na mama Eliane bombilanga testament moya bokutana na texte mambote Richard donc batu nyonso zo pesa ba testament siko tango kufi ebimi mutu nyonso to moni na liwa yemene ya abimi na testament na ye yanga yango yo atikilaki ngai yanga yango yo na kopesa ye faute po testament zali loko osala exemplaire tami balé po moyo ko bunga opesi musuna notaire opesi moko na ezala kaka copie ene to mona carte d'identité o photocopie yango malobo eza awa yango eza pe na A yango eza na B ya emene ya tilelo ba na tribunal pambate ebimisi mobulu po azali moto azali na bozui atiki pe biloko oyo batie miso lelo na bana na ye bakomi ko contester testament ne mi bango na tribunal ozomona ti tribunal akosala nini tribunal akoluka kata makambo ayeba nani akopesa yoka ti tribunal so kati makambo koto bakokoya bakozala pe na souci bakosala lokola bakomona lokola batiki bango na kanai bango bazwi te. Alors mutu ntango ozali na mokili ozali nano na pema bomoi osali testament na yo okoko bomba yango opesi na moto ya confiance soki oza na notaire te opesi na moto ya confiance mokolo yo kokufa balekisi eza te okufi lelo babimisango kaka lelo non soki okufi fo eleka mwa mikolo bakundi bato basangani nsima bake kotanga yango batangaka yango na botel de ville batangaka yango na miso ya leta mpo bato bazala baassiste ozomona testament ekozala na rature te kasi bakomaki lipa babakisi lipa na soso ozomona soki eza na rature eza na badoute testament fo ezala peto bato nyonso bayebaki eloko nini batiki yango me biso bakongole façon tozomemela testament mondele asala yango bongo te biso bakongole ekomi eloko oyo moto akufi kutu bozali koloba na te me atikila yo eloko ya monene bongo omoni badoute ezopesa biso badoute ye na mowei bazalaki koyokana te ntango mowei akufi atikela ye eloko ya motuya boye na bato ya pembeni bakomona yango suspect omoni eloko ezomema bato na badoute mpo na testament ya biso bana ya Congo yango wana oko bakisane na oyo mipesa eto ba makambo ya testament po testament ezoboma mboka testament ekomi kobundisa bato bitumba testament ekomi makambo ebele testament kaka o testament po mobali akufi atiki na oloba mingi mobali po basi basaka mingi testament te po namonaka te mwasi asali testament atie famille na ye na kati ke ongai nde naza boye lokola nakufi natieleki nango te mais pe famille ya mwasi mingi ayaka kodeklare te ke oyo ya na biso ya mwasi azalaki na bozwi lokola akufi te orécupere pourquoi ezalaka famille ya mobali motu fa ya kosala réclamation ke non ndeko na biso mobali lokola akufi donc biloko eza kaka ya biso mais pourquoi ceux qui mwasi aza na bozwi famille ya mwasi ya koréclame te ka famille ya mobali pourquoi mama rozoska okoza okoleka mokolo nga nazo compléter dans message avec ça tout oyo auti oloba sikoyo omoni par rapport à makambo tozomona événement moko ezoleka na Paris par rapport à loi avec caisse eloko na ina olobaki no foto to ambuke ba couple mwasi mobali komone ba porter biso plainte te ba bango bakalika msoka tribunal na oso ba porter biso dokenda ngo ntina so donc les Cambodgiens vont répondre par rapport à Nenga Lobby que oui c'est vrai. Ma camarade pays ils ont na banette tout le monde. Na Nenga Koufi et que fallait qu'il y ait na mutu o ya ko peut se confiance en tout ça testament.
ce que les resté sur le point d'interrogation. Dans le sens que, est-ce que, tant qu'il y a Béli, pour les lots se retrouver dans ma boucle, parce qu'à ça, la moi, ça y est, à ça, quand même, Mouto à Bali, c'est un homme marié, à ça, la bana. Est-ce que pendant tout ce temps, moi, comme ma famille, le dialogue sur les autres à la terre, on te dit, c'est nous, pour Azwa, pourquoi vous appelez la confiance? Alors, puis que non, on a beaucoup de mouton la tête, balala qui n'est pas la mouka qui n'est pas ça, qui n'est pas un moment difficile. Donc, on a mindé à avoir Koufi, à tel immeuble, à tel inconnu pour éviter pour qu'il y ait un mois, dira passe. À mon que baba ne ba salé le côté, à se décider n'a ya commis par lui que ndako on peut sango moto admettons bon naï. Après c'est ndako habiter il mérite de prendre ça. Est-ce que testament ils appellent mériter la bateau bazana on peut nous concerner la carte c'était pas mérité et l'autre chose pour ça que ba famille bateau et barake lelo oyo moto azana bana azana mwasi so quoi Koufi ezana déjà le bosso te que biso bande ko to penser na biloko wana pour bana bazali mwasi bazali so quoi ça qui n'était azaki à mwasa bala qui tazaki na nité na koloba que oui azaka quand même que mais quelque part elle a sa femme ou bien que par femme ezana la carte testament tolina te moi ça na ozwa par na ye bana pe bazala par na bango pona nga on s'arrête là pona faut que ne touche monsieur que surtout ko fait le pe baboti o bazé pe na moi bozuna mo ke ko maki wana qui a fait que era kufi akaboli biloko ne pona ye na bana na ye apesi bana na ye akomi abi o eza pona bana na posa na travailler pona bana na ngai mais na tiki confiance na nga na mutentel pour ne pas que bana na ngai soki na tiki bango bango bazala désordre na biloko na pesi confiance na mutu moko po alandela biloko bana na posa na sima ya bana na ngai mutu nga nazo concerner nazo considérer mais après c'est de côté pour ne pas dire que ah son ami ko pesa ndeko ko semena nga pe bana ko changer pe makambo mais bon ça moi je c'est surtout pourquoi mingi bandeko ya côté ya mobali ba wela ka miblo bandeko na bon ceux qui bandeko ba kufi pourquoi côté à moi c'est wela te ka côté à mobali tout à l'heure autre ba ki moi si musa ko za la pe aza na mbongo aza pe na bozui mais moi ça na so kufi bandeko no mona ba ko télématé ki ya na biso à moi si azaki na boye aya ko réclamer na et pas ya mobali bien na famille ya mobali pourquoi ça toujours le contraire famille mobali il toujours réclamer biloko. Merci maman. Parce que mobali so ça musa na vie ça la ngo penza ka na mutu na na ça je fais pour la famille. Non maman, merci pour na motuna na yo. Otuni motuna moko ya motuya. Pourquoi toujours bandeko ya mobali? Na vous répondre boy. Mobali, c'est lui le maître de la famille. Trobakangwa mobali azali guide ya libota. Ezala yo mwasi. Oza na mbongo, mais oza toujours na besoin ya mobali na yo. Oza toujours na sima ya mobali na yo. Mowei emene ya yembakango mwasi ata azana mbongo mesoki azana mobali te ezali susi ya mikolo na mikolo donc tango yo mwasi ozana mbongo obali mobali wazana bozwi na se bokomi couple yeba boke yo te moto kolata pantalon na ndako mobali wana ye moto akozala maître ya ndako ye moto akozala responsable ya bino nyonso tu alors yango famille eyaka na tanke mobali moto azalaki mobali ye moto azalaki guide na bino baloba eloko oyo batiki na ndeko ya mwasi eloko batiki na ndeko c'est rare na baka mosusu ndenge mama oto koloba awa tomonaka na mindele na mikili ya poto tovandi moto aza na bozwi ebele akufi mais atiki babozwi na ye epai ya mbwa mbwa penza société monene ava bazwa basini accord moko fo bazwa ye mbwa batie encre na misapi ya mbwa batie na feuille elakisi ke mbwa ndimi basomba babato 15 mbwa ndimi marché oyo mbwa wana batia ye place alalaka mbwa wana po aza na mbongo batikela ye mbongo lokola mbwa alobaka ke bazokoassocie na badécision nyonso ya société alors biso epa na biso bakongolais nde tozobebisa testament tozokomisa yango kaka kote oyo bomoni ke eza favorable po motema na bino elingi pourquoi soki neti mobali akufi ya bibo natikeli mwasi nanga tolobaka tolukaka lokoketaka voiture
famille faut contester te ya ko tu que les voitures te fatiguent la gare c'est ce que c'est normal même la Bible tout autant les choses que non l'homme quittera azo quitter famille na ye azo s'attacher na mwasi na ye bazo comme mutu moko ça dit que tant il y a ça quitter ça dit que na bino na ye boza sous na ya ensemble était attirer famille na bino biologique mais spirituel pas ça attaché na mwasi na ye famille comme mwasi na ye na ba na ye et que le loso ka kufi bunto liboso aza pointé à kolobake ndenge za bo akopesa ona adimeto ngas ko papa le na ko souhaiter papa le lokéité akei na zala ya ensemble bo bandu ko mo ani ba passe ensemble to bo mo ba passe ndeko azalité to bo souffrir mutazate o cousine mutu songo la zate bozo mno koma pona bana no bataka bakasi mutazate bo seli bo zumo ko bin balena mwasi na yo et le lo mwasi ona mobali ona kufi et que ngande ko na bima ko non ndenge sa bobilo ka ndeko na biso mais il n'a pas quitté si réellement cet homme a quitté la famille ne sont pas concernés donc ya ko tikela ngote il s'attache ba okanga ma comme mutu moko to ba comme ini dans le même esprit biloko mo bana ngeza biloko na biloko mo bana ngeza ba bozaka obligatoire na kati testament il faut famille mobile ba na part il y a quelque chose na kati. Cela dépend, il y a moto, il y a sali testament. Moto mosusu, nenge Mama Rose alobi, femme quittera sa famille, homme ou père quittera, balé ko sala, ba komi moto mogo. Mais tant moto zana bo moyi, nous avons nos comportements vis-à-vis ya ba belle-sœur, na ba beau-frère. Alors, moi si so bozana bozui na mobali na yo, comportement na yo vis-à-vis ya ba semeki na yo ezomona ke ozolinga bango penza te ça se voit ozomona ke bino bozana mbongo mais leki ya mobali na yo azaka ka bongo na bongo mais bino bozo se prétendre bozana ba million mais total ba mingi ndeko mobali parce que c'est lui le chef de la famille. Alors tant mobali na yo akokufa soka tiki testament moko eza na faveur ya mwasi côté ya mobali ba ko contester yango te akoko tikila boye te yenga na ko nyoko la vie on se comprend ba yebite bolingo na bino esengaki ndenge wana. Alors etalaka ba comportement nini ye mobali azaki nango vis-à-vis ya famille na ye vis-à-vis c'est vrai ndenge toloba ki mwasi atiki mobali atiki ba famille na ye mobali patiki ba famille na ye. Ok, on est spirituellement, mais biologiquement, votre gars famille. Vous avez la famille Mogo, il y a un habituel bosso, il y a un habituel balé, abala, moi na moi si wana. Pour na biloko ya tiki. Ce qui moi c'est pour passer monsieur ba bali yo, mais ba maman, boye ba kesika ni boko suka. Basi monsieur ba ngako kota na famille ya mobali, on dirait elle se permet à kota na famille ya mobali ndengo wana. Tuna na ndenge. Yo na tuna kuna ndenge. Par exemple, on appelle ça exemple. Oyoba na famille ya batu, oza mwasi. Makambo Italie leki na bango ya suka. Leka mobali na ya suka. Italie ndenge ba sentele na ndenge ba ke kotikela ye. Ye mwasi omona atermi pena yango ye pe ko bota ko alibata. E komi na matoi ya semeki na ye wana. Ye semeki azokota makamu na nga tanke ki ozomona makamu so oza na besoin ko loba me yeba keza famille ya bato mwasi babali yo oza na limite tala makamu tali yo na mobali na yo na bana na yo c'est ça votre famille soki komi na famille ya basemeki na yo zala na bareserve mais basi mosusu akomi lokola wa mobali naza na mbongo donc bango nyonso baya kosenga ye mbongo akofunga porte te baya po basala boye ye mutali bose sale bingi balela biso omona wapi koso pamba ebimisa $800 pesa ki boso 400 il y a des koso continuellement mais bandaki ya koso et comme kunzu ezokende koso donc maladie yeke ngalobi umela mais ye moi si azoloba ke balimbalela bango famille ba osepela te makambe se bele wana pesa exemple makambe bele mususu ya cc oyeba te obasi balingaka a gérer na mobali a gérer pe famille ya mobali wana nde o dépasser ba limite
ozomona bino basi so babali bino boyebaka ngai na sukili ana mobali soko omonela mobali na yo on s'en fout eza ndenge ya bolingo na bino mais koya tomonela na leke mobali na couple na bango na ndenge bakosala non okoki kosingere na makambo nyonso tu te mpo okota nango yango nomonaka bakoma koconteste testament bakotikilo immeuble mais famille ya mobali balobi non jamais ne passera no bakopesa yo yango te mpo ntango ozalaki na bomoi azalaki na bomoi comportement na yo ezalaki ndenge nini voilà makambo ezokotisa mobulu na bakongolais mpona soki na bekolo mosusu na Côte d'Ivoire na Cameroun na Togo nayebi te soki testament esalaka kaka mobulu ndenge ya bakongolais ekotisaka toujours te tondimi te bapese kiti fala bapese mesa tondimi te ye fala aza soutien azwi kaliso mpona nini tondimi te fazwa vernis akezwa rouge à lèvre donc ozomona toujours baza koconteste eza makambo ya soni testament ekende sukaka na batribunal ekende suka bato mosusu bazondima yango te baza na raison ya koconteste parce que kote mosusu soki ezwi te botali mpena bozwi bana bazolela bazwi ndenge bakoka ya kozwela te na testament fo bafunda yango leta nde moto akokata testament ya solo to ya solo te balegaliza to balegaliza te yango ozomona lelo testament tozwi basusu sens nango te biso na Congo tozoyeba te voilà. Oui, on a complété par rapport à Papa Satou Lobby. C'est vrai, moi, si à quitter ma botte, je vais quitter ma communauté. Et là, quand je vais limiter les ala. Mais je vais te baser la sagesse en fait. Sagesse sur les anayo, même au niveau de l'Oba. Parce que toi, comme il y a la famille, le bible de la famille, tu es déjà conseillé, comme il y a la carte de Botawana. Au cas où il y a un conseil de plus, mais modèle, il y a un conseil. Ce qu'on a critique et on les caté. Mais si on est avec beaucoup d'amour, on tel ça me décoque. Parce que nous sommes sur le ticket, nous sommes sur conseil. Quand on appelle la balabise, nous tout le monde que nous y a un mbongo. C'est-à-dire que nous avons un grand frère. Pour ça, on est sur la maternité, il y a un temps fouta. Ce que nous avons un salaire. Mais non. Il y a des fois, problème au bac, non, nous mieux faut pas ça y est, on l'a dit, il y a péché comme ça. Il y a péché misi. Copé pâté, on peut pas na sanio. Là ça au péché. Copéché né. Nous t'en pas là ça au péché. Phase à peine à courage et à côté ni ba mise légala. Si si yango. On a la ça au péché malébélé. Mais au Kanabo yembi ça mon keka au boagi. Mais des choses sont méca. Voilà. Mais mon sous que tu as méqué, tu vas l'accès au péché, on a au péché, tout ça, moi je trouve que toujours baluka. Tu es baka toujours que nous avons à part mon cœur, c'est au moyo, azana parne. Moi, moula tant aux qui te qui tapent la moutounion sort. C'est-à-dire que les yeux, yaya na yo pinzama kopé so bozui. Ko considérer que nous sommes au fond d'un quelqu'un qui a encore kufa. Mais non. Et là, nous avons eu sur nous, témoin, je m'en reconnais parce que ça va bien autour de ça, va tourner là partout. Nous avons pensé que nos grands frères ont kufa avant. Pour y avoir un grand frère. Mais les contrats, ben, ma bengue avant grand frère. Pour la mouture de Beka, que son grand frère, qu'on a bloqué, on récupère un peu, bananae. N'a pas notre année, on a bananae. Mais non. Nzambe, nous taille, mon colonna, mon colonna, mouton, ça m'a permis pour récupérer mon tonaï. Mais et là, on a testament, c'est un gars, testament, c'est un mot, respecter un mot. Testament, c'est un mot, c'est le bon, on a commis aucun écrit. La parole s'en va, les écritures restent. Ce que tu as le écriture, tu respectes en beauté. C'est-à-dire que quelque part, tu respectes le mouton comme une écriture. Moi, je trouve que ma cambozo le quand même, mais tu vois, le ça, tu peux baser ça, testament, tu as respecté. Ma famille est belée, ma conte est belée, ma fille est belée, avant que fasse ça, ma testament, tu peux troubler. Est-ce que ma médecine va couper belée, avant testament, tout le monde peut troubler. À ça, peut y avoir des belés, tu vois, ma maman est belée. Mais maman, là, on va la carte, tu es né là, on a un non, testament, mon ban, non, maman, là, tu as capé pour la bananaïe. Azo bon ça peut pour la bananaïe. Mais ce que papa m'a dit que maman écrit na lipa, c'est pas un problème maman. Mais le reste c'est un bloc comme que tika na ngo. O to comme lanzo to papa et tika là. To mi maman tout ça comme maman. Mais ba tous makina on est to ça cercle yango aussi. Na camion mon na livraison. Et tout ici bandaku, et tout ici bilamba, et tout ici bozuna sonne surtout. Là c'est bazo ko kunda yo, na bozuna basani c'est ba côté ici. Mais tant que mona o zo bunda ngo lelo et que leo biyo poko tika no ngo, ça sert à rien. On en essaie de ça la mon sens té. On a na place. Omoni maman Eliane.
lelo ba congolais so baza na ndeko baza na mbongo bango nyonso bakomo sambela pona liwana ye ba mikomisi ba paresseux balingi lisusu koluka te toza na ndeko na biso ya mbongo mokola kokufa biloko na ye ekotikala epai na biso ndenge mama lobi awa nzambe mpe aza zoba te akolongola bino avant mpo alakisa bino ke moto fo sala na motoki na yo fo zwa na motoki na yo lelo oyo makambo ya kulutu na biso emene ya ke son âme repose en paix epesi bato ya mbongo mingi équation soki ozoloba bato ya mbongo bazoloba nini nabakisa lisusu immeuble nasomba so bamapango mibale me nazocreye baproblème na bato bakotikala lobosomba mapango ekoka na nombre ya famille me soki oza nango kaka mibale oza nango kaka moko lele na okufa lele bakoya kowelela bana bakozanga epe ekobimisa koswana bakokende na tribunal no bato ya mbongo bazolala susu te bakomi nasomba eloko boye me nazoluka baproblème na bato bakotikala eske bakondima yango bakomi kobanga ozomona mpo ya nini biso bakongole tozoyeba kosalela testament te testament ezali eloko oyo banda bokoko na biso barespectaka yango ndenge balobi kulutu na biso lutumba yemba testament bandeko nakosamba nakobondela maloba ya boule baninga nakotanga nakolela nazangi ozokompare ngasi kona koma diskoteke na bino bakende badebrouiller nzembo wana bakoyoka mpo ya lelo te nzembo wana ya kala maloba oyo ya boule atikaki aza kotanga akolela po eza maloba totie na papier mbele baloba ngo maloba wana botia yango na cassette pourquoi baloba na cassette batia na papier po etikala olobi likambo ya cassette ozomona etikala ke eloko boye pesa boye mutu boye ndika na lobaki congolais na kati ya lupangu bapesi ye wese asiliki onga fali bapesa nga salon zwa pompi asiliki mususu mowe atikilaki yo maloba zwa pompi opo tungulaka mpo soko opesi mopepe aza koyoka mopepe solo makasi atikeli yo pompa kotungula oh non atikilaka pompi mpo ya nini mpona nini muna asiliki ozomona maloba mowei bakontestaka yango te soko atikili yo pompi ya kotungula ayebi ke ntango bozalaki na bomoi mipepe banaki kopesa ezalaki kobimisa ye chair de poule de moto oyo avanda kufa fona tikila ye pompe ya kotungula aluka eloko nini ya kotungula nango eza te batikilo pompi batikilo suma ya fulufulu obi batikilo mondongo non mameliane donc mowe aza zoba te avandaka sali na papier moto boye amerite eloko boye yo odiscute nango odiscute na nani po moto yango sakufi ozomona donc toyebaka nano te oyo eloko congolais fazana na notion ke eloko oyo ya yo te eza ya yo te faut mériter o mériter yango biso j'ai l'impression que nous les congolais soko bokoli na bokoli mwana yo ozozila retour ma abonga asalisa ngati faut asalisa nga na suka kufi nga na bokolelaka ye mwana soka asali boye nga non tolingi lifuta yango so tozwi yango te tozwaka dessus ya mutu moko mutafutaka biso ezali nzambe parce que ye mutayebi na pesili yo na boye pourquoi na kofutili yo na boye parce que ozomona mais biso tolingi tout de suite bafuta yo so mutu wana futi yo te ingrat nga nasala ye boye alia na ndako na nga nakolia mutu mosusu monaki kotanga yango na miso ya bato ozomona mpo toza bakongolais toyebaka te eloko nini par ya nzambe eza nini na par na yo eza nini tozela oyo nzambe akofuta yo na bolamu osali yo ozozela mosuku tomona akangi motema koki te abimina pena moto mona kokoko papa ni 15 nitu ngai na ye oyebaki na yedaka okala na memilaka o batono opesanga rien nayina na nzala donc akangi motema azeli ya nzambe ewumelaka ya mingi te ewumela aye kobeta mpenza ntango bozali na bomoyo terbina donc yo okomisa yango niongo okeloko osalisaki kosalisa moto ozomona oyebi ke na kinshasa
lelo oyo à cause de testament ba tout bon bazo kufa. Maman Rosa, maman kato limbisa ngai. Monsieur Siatou. Oui. Na Kinshasa kuna vana njileti. Na vana njileti. Omoni liwa nani King Kester. Ah. Et fungoli bato mayele ndengo wasana te tuna ngani. Ni. Naza na jeune fille moko. Bon, aza déjà ma trentaine d'années. Papa na bango kufi. Parce que papa na bango kufi, olobi bango cassette. Mais papa wana asali bana ne baza combien? Aza na bana soki 9. Asali 12 cassettes. Azune mwana vidéo hein? Vidéo bobacha vidéo. Pesi mwana vidéo. Akama tu testament c'est na ndenge ya lettre. Mwana apesi bango nyonso tu. Akamati o misa tetikala ki atie na ndako. Papa akufi. Tant papa akufi, abanda déjà ko préparer bana. Surtout le ko fungole misu liwa emenia. Papa ngo pe na njila za na ba hotel, za na biloko na ba papa ba Congo oyo ba débrouiller ba vie wana za bien. Mama Rosa bi ki papa na tango akufi, ndenge za ba kendo kunda ba kena ba ngo kunda. Tango bazongi famille salini evande. Oh, siko biloko ndeko na biso to sala nini? Totala. OK, botala. Nzoka bana ba bi ki ba za na ba DVD ba si ba tala makambu, papa tia na ba DVD. Ba bi bon, testament papa tika ki yango. Ba pesa na ya lettre. Batangi. Oh, ta ba siko tanga. Mona na liboso bi esiki pe na pété. Mosusu pe yango ache DVD. Tango ache ka DVD. Papa bandi ko loba, pa Kongo. Bina bandeko na ngai. Bomoni ndenge naza kuluba. Biloko nyonso nga na tiki ya bana nanga. Oya komeka akolanda ngai. Oya komeka yoza kutala ngai. Soki omeki olandi ngai. Oyebi ofamie telemi mutu moko. Mwana benda. Bandeko batelema. Bana bakomi papa kulutu. Bongo bilamba ete. Bebize bele na Carmel. Papa kulutu te. Nakei na mwa mko mususu. Ngana moni. Papa na zima ile kana nataka King Kester. King Kester fait en février. Papa na kutu fa ana mois demain. Entre mai et juin kaka papa na utuko kufa. Entre mai et juin. En tout cas c'est avant juillet. Papa na seli ba testament na ye atia mona ba DVD. Idée le monde ondeni. Loko ba kongolo ba tata. Papa maman Rosa. Au monde qui bovani bo na salon ba chibino DVD. Papa zolo ba bien. Biloko ya bana yoza kutalanga soko meki olandinga oyebike basi bielo te ba aussi la Congolais nga fa ko banga sayibo en tout cas bravo papa on a pas molimo na ye epe mana kimia ba idée ba zio elo côté ba idée ya bien muta kufi atiki idée na ye siko oto wala testament siko to kotala DVD mango zwango batala yo donc tout le monde va testament oui muta betenga lisolo amina nga mama biso ngabi ba papa leki batata mwasi ba papa kulutu tozeki na biso na kimia tant ka tozi to chekaka siko papa ondala batala siko ti ba olobela yo tabi yoza kutala papa bako yoza kutala ngai biloko ya bana soko meki olandinga mais non mutu c'est ça au moins tu vas te voir système moi système moi en tout cas na félicité mon way ninga salaki et le mon testament et comme na DVD ma oui ma wana zwango batala yo donc na mutu papa kulutu yako so bilamba aubanga kwa kumona ke mon way déjà arrivé ko mona semi moi makanisa uti na liwa ya King Kester likola mango ba testament na ye yango sele on a ba DVD pona mutu acha tembete po eza ye aza koloba mama Eliane liwa ya papa King Kester et pesi bato maye de belé et fungoli bato miso pamba te to moni testament et memi bato na tribunal mbala liboso testament za lo bovana lupango bokabuli ozu sani ozu lutu ozu linette oya ozu nini ozu blouson mais oui qui n'a pas tout le tribunal et comme bitumba le loba bundi ati le lona sécurité celui qu'on se prononcer à wate parce que ma kamezana na tribunal tous en a pouvoir qui a kokata o yazwa sous Vietnam o yazwa mouchoir waneza bisoté faut tribunal et katana no likambo bakena ngokuna po bazolinga bakatela bango mais quelque part papa ya saliba DVD na moni papa Kongo wana tika papa Kongo non na félicité pour
chaque mois na phase na DVD na yo korobate ko na DVD na papa bosana le pire na kati ya DVD tanga alobi soki ba tietembe bomoni place pour azaki na hotel bomoni place boy okende kokamata mususu ezali wana po bandima penza kezali ngai oui nzoka mususu na hotel ne place azalanga na kati ya ndako donc na alobi abike soki ba de ba tietembe ba kende place tel ba fungola ba komona ba DVD mususu po bandima penza ke ezali mo papa ninga susi na ngeza loko moko elo on a ça la passe ça que nzambo apesi biso pe malabo mo na makasi yo luka pour la vie no pe na bana yo ko kontaka na biloko mutu ti biso belé to ça la même pe mo ya mo tikelo testa eza ata yo mona pe ngala mo fona teka kasablo atata on est ngala tika pe la testament papa biso na tika na baleki na ngwa mbazo basale na ngo ngana o luka na mbali nga to zo bunda kuna bana o biso tika na ngo comme on est discussion parce que muto pe ba pesi au pouvoir il est comme to quoi responsable donc il y a 8 testaments a comme si on est là comme community yé pour ba pesi que pouvoir il y a un monde qui nous question contre ma famille il y a un monde que muto ba pesi que pouvoir ba leki parce que yo juble on casse net mais ça muto nous ça bilo ba bi testament ba kaboli par ya muto na muto ngana mona bloko ne mémoire liwa ba to zo ko fana kincha se belé à cause ba dégâts ba testament musu sur le quoi comme on est côté na quantité pour papa pe na bomo bando so na mona opete akena na bosa tata vivara atie na kati ça devient un problème tant otika la première chose c'est le bosso ou akindoke le bosso mtoluka loka ba tiete akoti kindoki na bando ya biso surtout no botuka na ba testament et tant yo so na babonde te mo batozo kufa pona nga conseil na ko so etake mumbo na nzambe o nzamba pe so pe mana bomoi apeso makasi tango za bomoi bunda pona bana no poza pe na bana yo pe ozana histoire otika na mokilo na lo bango chaque jour histoire atata na ngai o atika na mokilo ezali ye na biso bana na ye mais nga na boti pe bana na zana mobana nga fona tika pe histoire ya nga pe na bana na nga po bana ko ba pe ma mère a laissé et toi tu vas dire que notre papa votre grand-père a laissé ceci cela notre grand frère non c'est pas ça yo kota le baki na zo bunda pona bana na nga pe po tika na histoire ye pe bana pe ba ozana histoire moi je trouve que ça sert à rien to bomana pe bloko sel ko la ba testament pour nous takomaki ngana zo ki lutu te ba tike solo monte mon frère ce que je peux conseiller botika biloko yo eloko na ko bakisa mamuke na biso ba congolais za moi passé to la kaka biloko ba bien matériel atiki nini or que mon wey atika pe bana mon wey abo tika bana musuba za reconnu bana musuba bimaka après mutu akogozwa likanisa sangisa bana wana zalaka te so mowe atiki bamituka akufi nani kutu bakundi ete si bamataki bopesanga contact façon batretaka basi ya bato ya mbongo so bakufi nakolinga te nazala mwasi mobali nanga azala na mbongo bongo akufa vanga ngotala famille ndenge baya kokumisaka manzaka obike ngana mona mutu na kotanga te poto ba tozala bosa ba media ba mbele muta kufi ba bwakele masuba abembeza na kati ndako na ba bimisite ko muta kufi na kati ndako ko na ne bimite frère na ça qui déjà eu contact avec voiture akena ho déjà a démarré o pesa voiture na déplacement moi c'est bika ke bazana bembe matanga na moment émotion déjà mobana kufi le brusquement après ce contact ko bona voiture passe bo tchaki na mususu pompier zoya mutu rekiko oh yaya kasi ba kufa boniko yo ça les belé au soir déjà tu vois je regarde jusqu'à ce nouveau que mutozo vendre zo boulé no kabloka quand non na zongi na place sur le baki muta vendre zo boulé que grand frère kwa za mbongo akufa lo bezo quelqu'un janda kuwana palo na mo zongo yo na biloko ni zo la que yo ko kufa ko zo nzamba za mutu ya surprise ah oui ndenge nzamba yisa ngai bato ndenge wana fo bakenda va ako sisa bango ne surtout parce que zo tia elikia na moto mokili c'est likia na nzambe pamba te soko te likia na moto mokili okozala dessus okoyina na mokili ozomona lelo oyo bato bazowela ba bien matériel jamais moto moko akufa balete Mercedes na luketu o bakunda ye na Mercedes na luketu bakunde na immeuble na luketu tant mususu o mona za na mbongo me bilanga balete bato basa cotisation o basombela ta tenir à lata na lobina yo pour nini mowe alata soliete boyeba mowe bakundaka ye na société a pembe or que mowe ye moka yebi ko ayibitalo soliete ngazaki bo mowe mais
il a saqué aux assos on a droit ya ko diriger te non moi ko ba te ya ngaso na kufi le botika on a testament ke bola tsangai bleu pembe boy na boy mais ba ko latsa on a kuna bango ba ko sala ndenge balingi parce que nzoto eza mabele so boyeba ki valeur ya mabele oyeba ke eloko moko te tout est vanité de vanité mais congolais atie idée na ba bien matériel azo bomande koné pour na matériel azo ko kota mofiti pour na matériel moi c'est un déconaye azo traiter mabe pour na matériel kotonga mutu pour na matériel mais kufa memango azo ko memango te ezo tikala mama tokozonga ndenge toyaki mutu moko tako komeme loko ato komi nango na Bill Gates aza mutu ya mbongo tozotanga ye pamba te aza mutu ya mbongo na monde oyo bapopusa na pembe na ye kozala pena mutu mais ntango akokufa akomema na ye baimmeuble te akomema eloko moko te yango fo tozongisa ide ya tato akufaki mpona DVD ma testament ou bien ça émission sili na kopesa adresse au DVD ma penza eza pona kosukisa bango tozaka sona koswana te so muta kufi atiki boye pona nini asali boye pona nini tala DVD na bande koyo ba kozala mo tonja pona ba DVD toi c'est quoi maman il y a même pas l'amour bolingo moko te zo refléter entre frères mi balé bien bande kostongolo yo ezo sala ke muto oto na suka po te molobila likambu na ye na taille bo moto viva boye o luka jamais o solane jamais o sofana la kalika moko la kokufa o cheta msuna prison motema na oui abelo muna na ya ko bino bande wana zo sauveté mingi za détruit na katso malote mama Rosa na expliquer bino philosophie moko mondele moko tana za la stage na nga ya humoriste haipsenga ke no omoni nzambe nga sala mokili hasala ngo compliqué en fait tozaka na biso bande côté nzamba sala ki mokili tata moko mama moko na mwana moko hazo biso par hasard mamoni ba mama bazaki ebele na ba papa bazalaki ebele asangisa biso azwa biso pa yazo kotsawa na zuka bo 5 azwi tata mona mama moko ati ake bokena bota makuna comment se fait-il bobota mi tata mona mama na moko na mama moko yo ozana motema kotsa moto mbeli te ndeko na ketsa moto mbeli yo kotaka makamba couple ya ndeko na yo te ndeko na zo parvenir kotonga ye kuto mwasi amonela ye yo jamais na notala bango nofo mona ka miteme keseni ndeko na zo linga yo kufa kwazo abozwi na yo ndeko na zo tala kaka ya yo otala kango te ya toujours notre zabande ko soto zabana mike mais soki mwasi ya ibi mobali ake koyeba mwasi soki tokoli totika na suba ndeko te po ene moteyaka pourquoi ye azwa ngai te pourquoi ozomona remarquer awona poto tofandi ba binemeza mingi ya même famille oui bien sûr mona mama moko balobana te okomona kaka pour te dire que toza nzamata mitema ya mutu na mutu tosangana pozo mona me comment ndeko na koma na point wana ya ko jalouser yo ti okufa ya tikala na makambo na yo tango za na bomoi tala pembeni na yo ndeko nani ayaka na sakombi ya loso aya kopesa papa mama bakisa pa ozoboko labana azate bongo soki okufi seke ba yana ba ona ngote poza bomoi ozomona te mais tango kokufa okomona te te donc wana kutu miso ekalami déjà okomona te pour vous dire que maudit l'homme qui confie à l'homme maudit soit l'homme qui confie à l'homme donc yo faut ça que ne likeno kaka et pas ya nzambe po la Bible nous dit ate ko umela mais nzambe akosala mutu nyonso na se ya mabele awa aza na mission oyo nzambe atinda ye soki nani asisi yango te akoki kokufa te fa asalela mission wana mpo akufa yo lingo okota na mission ya moninga oyo asalela ye ekosimba te bato fo bazonga na bolingo manke ya amour yango nasengaka bakongole tozongela amour amour oyo toyaki nango kala bolali amour bolamuki amour na kati ya voiture amour na mosala amour bolingo nde eleki
nyonso mama yango ngana yebisa bino concernant testament congolais abongoli yango eza sune mundela asalaki yango te eza ne bakoko na biso batikaki yango te congolais abongoli yango mpona babien matériel bato oyo bakufa moto alibongo mo akufa ye na ngiringiri loko atikeli eloko te ti lelo testament ningo te batanga te bana 2009 nalekaka so nakeki sasi na tuni me ndenge nini nana kotanga yango mpo eza na eloko malonga te kuna na kati okomona kaka atiki kifunda omoni kifunda moko na bapapier na bilamba moko ya mataba esili na mapapa moko change couleur famille ekozwa nini moto azolanda yango te mais soki kaka moto aza na bozwi okomona bango nyonso bakosopana na bata quartier bakomokota na famille ya bato mpo na bozwi ozomona na bakamarade no bakokota mpo na bozwi na yo ekobenda bajaloux pembeni na yo bakoti makambo testament eza likambo ya famille ya bato fe tala makambo nango ozokompa yo famille mosusu komo okota na famille mosusu ozomona te ke eza na mwa mobunga moke mama en tout cas na kanisi na piso za kambo so ko ba pona susi kaka ne tolobaka ke tolinga likambo ekoma te oyo tozomona eza kwa balason bible esa biso ke non est ce que la nature vous enseigne pas oyo tozomona ezopesa bato leson te ezala bafamille yango surtout baproblème ezoleko bo bandokanisa mingi il faut koluka koreparaka parce que soki moto akufi oyo otelemi obike nga ndeko na ye omoni te oyo kozokisa obike no mpo moto mpe bapesa bien camarade wana eloko mo parce que famille tout autour est-ce que bozalaki na mutu wana penza poche ti akufa po mutu mosusu azwa pouvoir wana peut-être bozali na minutu babandolaki na moma mobabeke adi azala ne kuna mais là on espère que dans 2 jours mutu wana okufa otolo babolobi ya biso toyebi te po likambo seke tout le monde sami lelo mais nzamba lelo ça doit interpeller famille on a zande kuna bino est-ce que bopusani est-ce que botaliye azolika ba moma difficile moso bika kadi azaka ndenga la vie azalaka bon mais est-ce que lui zo benda ye aziki na posa msa kutana famille moka solola mais il a pas eu l'occasion moto azane pembeni yenda mona kikeno na kolobeli likambo on dit que le baki tout à l'heure que batikeli mbwa c'est ça justement parce que mbwa mutazaki wana mbwa mutatina suka zaki anga que nous il va chercher le gobelet mbwa kezwa kopo ayeko pesa mayeli bosko ngai na yo na moma ya ndengwa na mso zaki na posa lo balikambo on dit baba so mutakufa batunaka alobi likambo te lo basuka siko lelo basuka soko akutani mutu takutani ka oya koteki na mingoma wana autikela ino surtout doto kondana ndeni yaona ba tout ce que tout bande ko revoir matière ya bolingo entre ma famille pour famille de to za wana babila so kande babila singa famille benda la c'est vrai kata la raté mais na zo solo moko et ya ba famille parce que c'est que tous on a yebi ils a divisé ba famille et surtout divisé awa na poto na kisasa kutu famille ezalaki singa famille elwani ebenda la katana mais awa pena singa famille katana chaque famille au mona yena yeba yoka na kata problème ni jalousie parce que la leadership justement azala mukonza famille bati yote comment ozala mukonza famille okeki sasa détour zokanza yo muto komi famille ozomona yo na yo bana noka mutu bazwaka ba bac ba diplôme bana na bango boye muninga sala donc famille na bino moko bozoko obongisa te ba ninga bo obongisa ndenge nini no ba famille botala qui ennemi ngo yumelitro 4 ans 5 ans 6 ans ngana toyoka na kate ngana ndeko na toyoka na c'est le moment ba koteli pela zeme baleko tozoke na mvula sika bengata na téléphone sokozo banga komona ye to sali 3 ans 4 ans to soleil te na boy na ngamba sumu pona no bokufa te ko kufa na likama moto na sa motema okoseka pe bongo te okoseka mena ba pousser ozomona donc mikende kufa pepele kimia nzamba ko yamba yo kimia yo kufina likambo yo kufina likambo yo donc hata yo mtozana mabe mais le pardon ça se libère et libérera moto senga ye pardon bon biteke bon banaka chaque jour mais na lobisa yo ngena te so kaswana bon ezala batu mususu omona ke no soki tozongani c'est-à-dire que pomoni mutu so azoboma yo akota ndeni akota kana ndenge opportunité fuma mazokota kwa kota saloma be mais boko kabona mutu babi séparation est normale vous pouvez se séparer avec une personne quand ça marche pas mais cause une minute ennemi de ma belle. Ça m'a payé. Mais la séparation c'est normal. Quand ça marche pas, vous pouvez vous séparer parce que les gens déjà le cause sympathie.
mais ennemi comme quoi qu'il na enaïe na kotisa haine na kati ya motema na yo elokwana okanga mitema non mais tu peux séparer avec une parce que ça marche pas au lobby que non la moto séparer parce que la moto doit avancer dans la montée so tel l'autre na Abraham parce que l'autre Abraham l'a pris la semaine abia rato kende mais nzamba c'est qui d'accord na Abraham te ozo me mamoto bi mama bondeni po bénédiction de bosto yeso azala ozo ngote on est avec quatre motema o ya moto za na yona a motema be a ko jalousie a bomo liboso ya ngone ke fela ki personne moko nzamba ndo le Abraham ta telemaki azelaki ke titango ba ko séparer po ba ndo le Abraham tant ba kaboni nzamba ndo ko le sko Abraham ta la bu yomuni prépare des nations le tout monde ba wiso to ba na père d'Abraham parce que ayoko ke nzambe mais tant ndo yo kate azubi kumba tu peux se séparer avec une personne mais avec beaucoup d'amour quand ça marche pas parce que bénédiction ce soir ozo poussa liboso à cause na yo je loupe ça. Po yo yelinga distraction, yo yelinga haine, yo yelinga jalousie. Obi ko boma mutaba seconde papa. Soki kako yini mutu. Ba ebiso chelo ko na mabe o chango. Po lingeta o supporter ote, a o se planoter pa. No ozo sa musalana. Yana ba to suponi kamisa. Mone misole ki, combien de misole ki. Obi ba to combien ba ta poni kasi ministère si atul. Mais tant que kati na yo, obi ke sa sembo, ba lo ba bi ba mabe kati na yo, ba kuto na moti. Bako bamba mabanga balamu amen amen omoni biso ba congolais na Eliane batususu omoni moto lelo akota ngate akota yo azatonga oni ona sepena ona sepela na ete façon kaka nan bosololité bosala ne change de parole tata bonjour o akota ngate vous comprenez nous tolingi comment l'ennemi c'est mon ennemi c'est mon ennemi. Comme c'est l'ennemi na yo. Or que mukiline basalango mutakoza la compatibilité. Pourquoi ce qu'on mêle whisky au lieu n'engagé dia faut que no kufa. Ce qu'on a citron. Bilo monsieur ko yo kanate. Mais bo ça na ennemi te mais bo le bana na binot ki ennemi za charge. Ezali donc tâche moko na mutema oyo mabe ekanga pe malédiction tu vas pas être béni et ben na malédiction nzamba bénissera te muto azana tâche na mutema na nous les Congolais je peux t'éviter ah oui éviter muto c'est bien mais comme ça est ennemi on est comme na haine nzamba lingi bongo te to songo sa bolingo na biso muto na bosololité o akota ngate akota ngate Francis akota angati na sipela na ete mbeliano mama Rosa wana akota angati azatonga te po akota yo namu bosololité pourquoi zo kotote eza complexe ozomona complexe ndeko noko to congolais azo kotote bon chinois bon ndi bon mvunzi tala lelo yo maladi ezuba congolais na poto restaurant soko kota foboza na mvunzi a servir bino mvunzi alambela bino mvunzi ozomona donc eza ki mvunzi lingi le comme moninga ne congolais alingite zwande kono congolais tena non mvunzi wana congolais za ko na congolais ke mameliane namoni toke na sona restaurant mo ba sénégalais toke no meka chebe korba aba chebe wana ngana misana ngana ngote mais o mekina muté vous avez congolais lingi banda tongo kwanga barato botama muso alali me liboke tikala boy po to mesana vous avez donc congolais donc apa to kolina boy alali na mbeto me liboke mesana po mesana kwanga amesena fufu amesena zo komba mekate lokaba mekate lokaba guinéen a mekate mekate lokaba boy a mekate meka congolaza raciste moko numéro 1 jamais yoka ba musique ya ba guinéen ya ba ivoirien ya ba nani jamais ameka alata ndenge yo somoni congolais alatita bubu loba seki azana ba camarade ba warabi ba ndingare bi sepicier bi bubu wana za cher bubu mo basé ba lobe ngaso nini basé so nini basé riche congolais alingi kaka makamu na ye moka kolia kwanga na ye akomeka bilia baninga te aza kaka na makamu na ye défaut na biso banato ya poto jamais congolais ke na piscine congolais yebi maite bana mboka yawa jamais na mona congolais osoni ma dobe okena wani on le bino okena bana piscine congolais ni maite
alingi komeka piscine te, patinage alingi te, kende ta cinéma rien, restaurant rien. Soki Château Rouge te matonge na Bruxelles na Tottenham Château d'eau Kongola ça limité oza na poto movandaka na poto te po yebi oza na bakamara na mindele te le bana na Congo na za na Congo o yeba makamara na bango ndele mbila te mutu so bondo to mona na Congolais oza na mundele abiso wana mbila te wana mbila te wana mose mikoza na mbila piscine kutu hey maodobe ata bo pesi ya na makasi ngai bi na maite ba Congolais to zaka 19 auto yebi mai on lingi piscine te patinage alingi te alingi ba makambo ezaka na poto a profiter rien on a lingi ke kuna makayabo ekozala kuna kwange kozala kuna makembe kozala kuna ndunde kozala kaka biloko nene mbona kutatuna mamelian loko za traiteur bo kuna po yana safu taka biloko zo tinda moto awa tozana poto singa fri mamelian papa o ezoleka wana Paris eza somo mondele ya kafse abengi ngai chaque jour soki o chaque kafse Château Rouge ya te kaka kafse na ye eza biloko kolia basoso mais chaque jour so bakombi bazobimisa makasa kwanga na ba pilipili maboke mona ya poussière ya mai pilipili ya ndunguzitende ya mbuma munela benga mais c'est surtout là je comprends pas moi je vends pas ça mais regarde la ce que je rencontre donc nous ça va kota a koti na kwanga ntese muso sa koti na kwanga ntinga muso sa koti na ntolula o ba soso kafsone bomana ba kwanga o kata bango ba sala ngo bien te o ba sala na frites siko na ba pilipili na bango ba boke siko bo lepe bombe makango et comment reverser mundela zo ba te tala makasa c'est ça tout chité hein to bana no mwali lo basuka bato ba otalo ba yo en tout cas na kansi mama rosa pa si na tiko lo maloba o aussi ça aussi c'est émission na poto de bodete to akolo balikama testament na lingi bande ko na biso bazong sa conscience ya ki testament ningi basale yango alors ce que vous souki le rôle bâti DVD ma constaté et le roi na soko ozoate ya yo so batiki le batiki yote kotia na opesa boy kotia elikia na biloko ya ndeko na yote amona ki pasi po azwango yena mwasi na ye ezate soko kufi ko botola ba clé à voiture na musuku ko senga ba carte bancaire que n'est pas moi si comme menacer pesa ba carte bancaire okata mbongo yo batiaki na kati bosalaki yango na yo yo pe sala papa mama luka po mokili oyo oluki te okolia te nzambe alobaki na motoki na yo ateza ya moke motoki kaka eza ya yo donc okolia na yango donc tozonga sa conscience testament to respecter maloba ya mowei tozo respecter so maloba ya mowei te po tokomi ko envier ba bien matériel mutu moko ba ko kunda ye na ndako azalité na motuka azalité mais boye ba batu bazo kufa wana bazo tika pe bana wana bazana besoin ya affection bazana besoin ba kola bazana besoin ya amour na bino o bozo kola na biloko bozo sundola mingi bana donc pona ngai na kolinga to respecter maloba ya mowei yango na mama na kanga maloba te po kongolani ngaka koloba na yembala mingi ekotiawa ebimiawa mais toyebake biso nyonso po bozotala ngai suka na biso eza kaka liwa et puis bato bozotala ngai 15 ans eza mingi po congolais azoleka neso 70 ans te tala emene ya kofina ba 56 pour ça 70 faut bien nkolo à couvrir yo le kola bolingo sambela te bomi pesi lobi na zaki na réunion bandoki ba olia su bato na décembre te bazo salenti bazo beta 40 na décembre pour bozo rêver bango ba mars avril ba mai onande yungole mama yungola ozanga yesu yungole mama bazako sasa seko sasa donc boye bakake bandoki bazana kana ya kosakana te po ba décembre so bokufi bozo rêver bango mais ba freiner muke
ozotala bino na oyo ezali kolanda. Merci mama Hélène Nito pour émission kitoko tosali na ndaka nzambe balobaka oyo aza na matoya koyoka ayoka, oyo aza na motema ya kondima andima. Bomaki ennemi zongisa relation nde mapamboli ekozonga. So kako na bondela yeya akomona nga nani ndeko eza mukumba na yo na tata nzambe olikolo. Wana eza soma kamela te ya mama Rosa te ya ngai pete muumbu na nkolo. Satula nga titre wana muumbu na nkolo bolole na Yesu libonga na nkolo. Ozotala nga Maman, comment passer? Comment l'église n'a pas boya maman? Boya, na zo lokaka isika boya mayanga pa ba domingi nzamba pesa pona elangeza munene me basali bazaka 17. Maman Rosa, on appelle quoi monsieur, c'est tout le monde bezanga côté. Wale émission to ça qui yo kaka maloba lelo susu. La Bible est dans une minute. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Bilo on soto yope sa bango za suka po otikala nde. Pourquoi ba tiango na suka po za bilo ka ya suka e kotikala. Bata genre. Ya mona zo senga vraiment ke bande ko na nga ba basi bande ko mibali. To comme na sona ta suka. Mokili oyo ezo ya na vite babile diabe de avec une grande colère azo na aketi na kanda moko ko sakana te. Biloko tozo wela wana eza biloko zo tikala tozo wela na. To bundana to ya na Yesu ba abandonner Christ bozonga neka mais mosala nkolo ninga lo eza pe mosala nkolo so ndoka to passer na plateau lelo ya za moteni aza motei sango malamu po maloba minga lobaka bino zo kasana ba aventure mais ça ba message azo passer alors bien ça matin ko yoka to temi ato vandi a ezaki pa mateza ipona ezo concerner mutu moko aza na besoin yo muto za ko lemba Yesu masala ndo mingi telema ko tala biloko mukilite za biloko zo tikala telema ko na bokonza likolo nzamba ko ya ko tuna biso ba compte a tuna te ko zenda ba immeuble combien a tuna te ko zenda basi combien a tuna to boteki bana ko tuna ka yo na chiko na mukila selo no sel pona ngai nzamba za ka muto yo zo sala makamne yende nzambe asera da ko mingi to lingi bino mingi misumo kitoko to lobi sur les testaments mais je vous dis une chose to passer message pour la muto surtout o yazana makambu na ye amilenge ata wazana bomoi luka nzambe ko la pambola bino. Amen. Nabakisa suni na kansi boyoki oni surtout bande ko balobi mama Rosa lobby Mr. Siatou la lobby dans tout ça to sanga boli on na loba ka ki pour le mariage ezala ka pona ko bebisa te ezaka pona ko bongisa o peut loba ezaka testament ça fait partie ka émission préparer pour le mariage pourtant ba beaucoup de ndako libala bozo ko vivre na na mbali bozo ko sala ba projet liwata ngoya ke loba te ngana osenga na bino bozo exemple ya papa wana injili ba DVD poto ke pa to zungi pai mboko peto amboka passe Dévédement. Pour testament, dévédement. Ah, ok. Mboko toza mobile ya kendaka. Aye, moi 1 euro bombi. Moi ça qui aye moi 1 euro bombi. Et comme mkola suka so batiki on a tikeli moi na bana bino bobimi. Ote, bako tikela ete me batikela ete pona nini bino poza na banda kuna bino. Baloba chacun pour soi, Dieu pour tous. Dans tout ça to singi kaka bolingo. Et pas iboka bwanezali bolingo ezonga. Et pas ibande komi baloba na te boloba na pom kolonde ka kufa. Kokendo wela biloko te si lotake ata na hôpital otala ki ete. Omona ke na balabala obete kara mutabalabala apese lipa mena suka yo bandio boya ote nzoka mutabalabala apese kilipo si lotake yo kolondeko o ignora ki ndeko na yo tozo senga ka bolingo esa erigné na sepela mingi bokilo na ngamba lusa yemba nzemba bolingo Asia mutazangi bolingo amona nzambe te bolingo eleki nzamba libelesha nani bana bet bons bye bye à la semaine prochaine.